namoni na Château Rouge. Est-ce que eko soma bakuanga to eko soma basafu? Na eko soma basafu te na yepo na mboka. Yepo na mboka. Na yepo na mboka na eko telema pona ko sensibiliser peuple congolais. Papa bandeko bazola na biso na kata Kisasa na kata Paris awa pe message ni okolo bapona ba peuple congolais oyo bazotelema net biso to telemi mokolo lelo na kata Paris awa. Mais il y a Liboso, on dit Paris ne tombera jamais. Nos manifestations, nos sittings ont permis à ce que nos ennemis, les ennemis de la République démocratique du Congo, Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco Plusco Bolingo. Je répète, Francisco Plusco Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco Plusco Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco Plusco Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco Plusco Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco Plusco Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimina site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site ya moko Francisco Plusco Bolingo, Francisco Plusco Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francisco Plusco Bolingo. Qui olingi ba image Francisco Bolingo olingi omona ba image kitoko he Francisco Plusco Bolingo otozwa etomona Francisco Plusco Bolingo Simo kimba musalo zonga he mboka na yo ekomi na suka Simo kimba muna mama kipanvita Emery Lumumba papa diangenda nazolela mboka nange komi na suka nazolela komi na suka un jour tokobima na cage maloba ya papa Simo Kimbangu atindi na lobitanga peuple congolais, Ingeta, message toujours Ingeta, nous sommes là pour la libération de la République démocratique du Congo. Ingeta! Policiers, ne tirez pas sur la population. Je m'adresse à toute l'Afrique, on veut la paix, pas de violence. Nous qui va s'en aller pour la guerre, et non pour la population. L'icône miroir, chaque azul te kamboka, comme on les bien lignes te kamboka na distraction. Réseaux sociaux au lieu de sangana to bunda bona Congo bamilise mochaki motema na Congo tokomi ko distraire peuple na bakasa oye Adouarite oye Bakanja oye Malula oye Mobutu oye Chebeya oye. Donc ils sont nombreux, on peut les citer, mais vraiment la victoire est proche. Merci. Je m'adresse à toute l'Afrique, on veut
sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'ordre votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, désaillé, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous lèverons à notre postérité pour toujours. Ingaka! Ingaka! Congolais, oye! Congolais, oye! Africain, oye! Africain, oye! Congolais, oye! Est-ce que Congolais à Kobanga? Est-ce que Congolais à Kobanga? Est-ce que Congolais à Kobanga? Merci. On va commencer. Je crois, vous avez vu le message qui est derrière nous. C'est bien marqué, le peuple congolais veut le changement et dit non aux élections, non au dialogue, non à l'occupation, non à la balkanisation, stop au massacre et au pillage systématique de nos ressources naturelles et minières. La Kabylie doit dégager et nous disons oui au soulèvement populaire qui est la vraie alternative pour le changement en République démocratique du Congo. Nos manifestations, nos sittings ont permis à ce que nos ennemis, les ennemis de la République démocratique du Congo, reculent de leur idée malafieuse de la balkanisation de notre pays. Aujourd'hui, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour dire non au massacre qui se perpétue en République démocratique du Congo. C'est pour dire non aux élections qui se profilent en République démocratique du Congo. Nous disons non à ces élections parce que nos politiciens n'ont pas compris une chose. Nos politiciens sont dépourvus de notre propre histoire. Un peuple sans histoire est un peuple voué à l'échec. Peuple congolais, souvenez-vous encore, lors des travaux de la table ronde avant l'indépendance, Kasavubu et ses amis avaient interrompu les travaux de la table ronde pour la libération et la venue à Bruxelles de Patrice Emery Lumumba. Malgré les tractations de Belge de vouloir passer sans Lumumba, Kasavubu et ses amis avaient tenu bon pour que Lumumba soit présent. Et nous avons connu l'histoire, nous avons connu le discours de Lumumba. Aujourd'hui, nos politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Lors de leur dialogue, ce fameux dialogue de la Saint-Sylvestre, ils ont posé des conditions pour la libération totale des prisonniers politiques. Mais les conditions n'ont pas été respectées. Ces politiciens ont signé les accords. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les élections, ils ont posé des préalables qui consistaient à dire non à la machine à voter, à l'actualisation des fichiers électoraux parce qu'il y a plus de 6 millions d'électeurs fictifs. Qu'est-ce que nous avons remarqué encore? Ces préalables n'ont pas été respectés. Ils se sont précipités pour aller déposer les candidatures. Aujourd'hui, ils veulent sortir le peuple pour faire des marches bidons. Ce n'est pas toutes ces marches qui vont libérer le Congo. C'est le soulèvement populaire. Nous sommes là pour dire au soulèvement populaire, pour mettre dehors le pouvoir d'occupation, pour dire non au système qui puisse systématiquement
notre pays. Peuple congolais, on se dit, mais les combattants, qu'est-ce que vous faites? Mais ce n'est pas l'affaire des combattants, c'est l'affaire de tous. Voilà, merci quand toujours le bandeko bazo na biso quoi. Balobi le to sala kata Paris awa na Château Rouge. Ce qui tozali awa ezate toyete poto mela masanga, toyete poto bina, toyete poto la sabe bilamba. Mais toye awa pona mboka na biso Congo RDC o to bandako bunda depuis longtemps. Balumumba babunda ba ale moloto babunda ba shebe babunda ba armatungu babunda. Bakufa pona mboka yango biso pe ba jeune le to telemi to bunda toujours pona mboka na biso. Tozali awa to lingi ba élection na mboka na biso ezala entre biso na biso ba congolais mais jamais na ba rwandais ba rwandais ba yana mboka na biso ba ela biso ba minduki ba boma mose na minduki mais siko biso ya touro tona posa ba rwandais na to benga na bango pe na minduki mais na ba élection te ba machine na ya voler wana o bango ba yeli biso na kata mboka Congo biso to yebi yango te biso to yebi ko voter na ba carte to liyebela bana longtemps to yebi ko voter mais machine wana oyo bango ba yana po ba trafiquer ba élection biso to lingi yango te mais ça na pona bana kini vima botel matosa ensemble combat ba biso ba combattant combat elala te combat zo continuer toujours tozo bunda toujours pona mboka na biso Congo RDC ti ba rwandais ba ko bima na mboka na biso simande combat pe aussi la tête on continuer ba oyo ba hotel la Congo na ndenga mabe merci ingeta. Voilà, bonsoir toujours à la bande de Bazola na biso ba le but toza toujours kana kata Paris awa na Château Rouge tozo bunda ka toujours pona mboka na biso Congo RDC. Papa bandeko bazola na biso na kata Kisasa na kata Paris awa pe message ni okolo bapona ba peuple congolais oyo bazotel magnet biso to telemi mokolo lelo na kata Paris awa. Mais ya liboso on dit Paris ne tombera jamais. Bon moni bino moko ba peuple ba telemi na Paris pona ko laksa ral bol ya régime ya occupation ouais za na kata mboka na biso. Donc eloko peuple congolais à lobby stop au viol massif utilisé comme arme de guerre, stop aux violences faites aux femmes, stop au massacre ouais za ko continuer tilelo na Beni un peu partout na kati ya République démocratique du Congo et surtout au lobby non aux élections, non au dialogue, non à l'occupation, non à la balkanisation. La seule alternative que demande le peuple, c'est le soulèvement populaire. Dans un peuple congolais, batelema. Kabila ne partira pas ni par les élections, ni par les dialogues. Kabila ne partira que par la force. Alors, peuple congolais, ceux qui ont télémité, nous tous au téléman à place nayo, azati. Yamana bomboni, toza ko continuer, ko manifester, ko lakisa, unité. Il peut bolingo, il y a peuple congolais, il y a un bomboni lelo, to sangani na katia, Château Rouge. Pona kolobake, redynamisation, il y a combat et zongi. Les résistants combattants, tous debout et déterminés jusqu'à la libération totale du Congo. Merci papa, merci beaucoup pour les politiciens. On sont toujours peuple congolais, mais non, on les appelle les accompagnateurs du système. Ce sont des ventripotents. Ceux qui soulèvement populaire, et ça les matins à RDC, c'est à cause de ces gens-là. Parce que Bango Bazaba populiste, Bazana ba masse, il y a Batou O Bazola na Bango na Sima. Ceux qui n'ont lobby Bimisa Batou, Bango Basengi ville morte. Tangu bino bolobi botelema bango baza ko bloquer yango na biso tolobaki tokotika lisusu te komba na biso et continuer. Il ne faut pas trop, je ne dis pas que ba opposants surtout ba mabe non, les vrais opposants bazana prison, ba Franck Diongo bazana kati ya prison, ba Muyambo bazali kuna, ba Diomi Ndongala bazana prison, mais les restes au Batikali. La majorité, ils sont dans la mangeoire de la Kabylie. Il y a un peuple. Peuple congolais, il faut appliquer l'article 64 de la Constitution. Il y a un cas qui est la Kabila. Et là, on me suscite. En tout cas, merci papa. Merci. Bato bakanisa ke combat ici là, te bazoro bilele bango yeto za na bango awa mokola lelo awa na Paris awa. Bonsoir Zoro Bilele. Bonsoir Francis que plus que bolingo. Papa na ngai kala. Mikolo belé mais tozali makambo kaka ndenge za mais toza. Mais le reste quand on a kata Château Rouge awa na kata Paris, okolo bani pe na peuple congolais bazola nda biso. Oh message za na peuple congolais. Baeba ke ingeta ne tombera jamais. Donc d'être sur la boue combat et zongi.
Donc bana nyonso ya Congo boza ya rotelema debout tozokende kino libération ya mboka to censé ba occupant o bazali konyokola koboma peuple congolais. Message to pesa peuple congolais surtout diaspora ya Rwanda. Combat ezongi. Voilà. Mais c'est comme un message pour la soi-disant élection et social à Congo. Message nous repasse pour le peuple congolais tellement pour la faux élection au Congo. Non, Francisco plus que Bolingo. Congo est un pays occupé. Dans un pays occupé, il y a une élection. Dans un pays occupé, si il y a une élection, on collabore, on va accompagner le système d'occupation. Parce que les bateaux vont organiser une élection, ils ont pouvoir en place. Sauf que pouvoir en place, ils ont pouvoir, il y a occupation. Donc, il y a ceux qui ont une élection, ont pouvoir en place à organiser. Et là, qui c'est que on va collaborer dans Bango. Donc, Moutounion, ce genre de élection, il y a une transition, il y a une négociation. Il y a un collaboration, ennemi à peuple congolais, et pas ça, il faut pas les gars champ de tir, toko boma bango, ingeta. Zobile ngana linga to sala cri auto wana osala wana bazo bola bazo ndimate ba komo na kimbiri kiti. Oko bandela biso s'il te plaît. Francis qui plus que Bolingo. Ba pola ba ndimate. Ba mona kimbiri kiti. Mengu. Ingeta. Merci. Abitona maman Blandine, maman Mobundila Mboka. Auto bi bandakala, auto sana ekilo le tena kata combat. Bonsoir maman. Bonsoir Bandeko, bonsoir Ndeko. Nabiso nde tozali boyoki bomoni, tozali awa na kati ya Château Rouge po te to continuer bitumba oyo to bandaki po etumba ya résistance bato mingi bazobosa nango. Soko si obandaki yango botika yango te tango ozwi libération te yango monike bona tango moko bomona neti ke bato bazate me tozaka tozobunda. Donc lelo tozala na kati ya Château Rouge bomoni bilongo nyonso ya résistance quasiment ezali awa po te na olakisa na ennemi oyo ayaki kati na biso à travers ma pseudo-politicien on a pour infiltrer biso ya kopanza biso pour réussir na bino te bokoki eloko moko te donc parce que biso tozali awa tozokoki toujours etumba na biso. Mais maman bazo landa yo etanki yo maman congolaise message ndiko ba pona ba maman congolaise o bazo landa yo na kati ya poto na kati ya Afrique pe na kati ya Congo na kati ya Afrique na kosenga ba maman oyo bazali ba maman moboti botala bana na bino nde bazo souffrir lelo maman komo kopanga misu soki mwana no akone kosala kindumba mwana no ya 12 ans 13 ans pona nini pozo mona kozali na choix te po mwana 12 ans 13 ans mbali bakolinga ye pota memata mwa $10 alesa na ndako maman ozo mema mwana wapo ozotinde wapi mama na ngai botelema lelo soki ba mama congolaise bino tu botelemi na balabala ya Kinshasa wana bokangi palais du peuple bokanisi te ke changer likambo mama na ngai yango wana ezosenga bino bandeko na ngai vraiment ba mama basi tozala na diaspora biso toliaka totondaka tolataka alors il est temps tosangana tobundana lelo so tobeleli marche faut tomona ta 1 million de mama liboso pour avant tout bato bano babomaka eza biso nzoto baviolaka eza ya biso ba mama na ngai biso mtozokaka pasi ya kokundaka bana na mibali na biso ba mama na ngai botelema il est temps tolobi la matrice de l'humanité c'est la femme. Oye bango to a pouvoir céleste. Donc quelque religion que ce soit, mon côté définir exactement puissance à moi si. Pour moi si azali oyo abandi mokili avant mobali avant mo connaissance parce que tango ya zo bota zo pesa souffle de vie wana zo tambala moko na nzambe. Ezo uta pa mususu te mama. Alors to a puissance wana photo sale lango. Photo bundel mabele na biso ingeta. Merci maman. Des êtres humains avec le même sang rouge. Quand on se coupe le sang, il est rouge. Alors nous méritons aussi. Voilà, bonsoir à toujours na bande ko bazo landa biso. Nazala kufa pona mboka, yape na papa na ngai awa. Tozali toujours na Paris na Château Rouge awa. Balobi tozali apa na mboka na biso Congo RDC tolobi non na ba élection na ba Rwandais. Pays mboka na biso Congo RDC eza occupé par ba Rwandais biso ko na ba élection na bango te. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa tomoni outi Belgique lelo osana kata Paris awa na Château Rouge. Okolo ba nini pona peuple congolais o bazo na biso na distance mulayo beti poko matina kata Paris awa. Non, ezali preuve que torotika likambo yango te ndenge tolobaki que torotelema toujours torotala toujours debout. Voilà preuve que eza ko continuer et toza wana et torotika te. Et voilà tolobaki que toza na système il y a unité. Tosi tosali unité yango bomoni ke ba combattant bakabwala te. Biso tout tozali awa conclave banaki na Bruxelles
eye tisuti awa na Paris et ndenge tokani ba action ba makambo ebele to pesa ba programme ba kalate. Voilà donc combien ezali et tozala toujours voilà. Si on a bateau bazolo ba ke combat et sila nango déjà soit disant ba Rwandais balonga biso bango bazo continuer ko kamba mboka na biso mais biso combat et sila parce que ba mona ki mo silence ndenge kota ke na kata combat et okoloba nini pona makambo wana wana batu ya Kanambe bango ne batu ba employeur ke combien kufa combien et kufela wapi to mona bango ba ya ko sala ba conférence to ya bango la ke combien ezali baya bito toza bata baboma kaka te tobima na balabala boye tobima soki likambo yali tobimaka e bamonaka biso e badécision tozwi bolandaki yango na conclave donc voilà tokotiango susu na balabala kala te ingeta voilà merci nazobe papa na biso bonsoir papa bonsoir ça va ouais bonne santé kala te tolingai tokota na kati ya bafoi opposant toyeba vérité na bango tant toyebi vérité na bango sikoyo toyebi site makoma ndenge ebandi yango wana tozongisi combat ndenge ebandaki kala yango tozongi biso nyonso ensemble c'est tout siko peuple congolais bazolanda yo oyo baza na kati ya kini mpe baza na kati ya bamboka libanda okoloba nini na peuple congolais azolanda ngai ayebi ke combat tant tobandaki combat tobandaki kaka ndenge tobandi kaka sikoyo komba ebandaki kaka boye ti mokili mobe eyebaki yango yango na komba yango oyo tobandaki ezongi susu kaka ndenge ebandaki bandinga te komba ezongi okende omata ntango biso tobimi na libanda bana bakoko babimi libanda ça veut dire komba ezongi nango toazu na ntina mutu moko te ayela biso boye non ominduki ou soulèvement populaire toyele yango c'est tout en tout cas merci tozapela mama na biso mama Madera Koko oyo tobundi ne depuis longtemps tobundaka ti sikoyo bonsoir maman bonsoir Francisco plus que Bolingo napesi mbote na bandeko balandi toza na kati ya terrain biso toza délégation Bruxelles toyeka kobunda bitumba oyo ezotala yo mwana ekolo kongo ndongo ezotala ngai ezotala mpe mama tata ezokipe te parce que mabele na biso eya na maboka bapaya donc yo soko tala mobunda te ekozala pasi mingi parce que tokolemba mpe kaka te tanke bango bakei te batikali biso mboka na biso tozopesa avertissement na bakolabo bino bazwaka bambongo bosombaka bandaku bozolingaka mutu wana atikala po biso tokende boloko tozapesa bino avertissement vous allez démissionner bino mosala bino koboma bajeune bino mosala bino koboma bamama bino mosala bino koprovoke ujana na kati ya mboka estce na ntango mabutu biso toyebaki yango mais maman na biboya bamama ebele oyo tozalaka na bango na komba banda 2011 lelo bazalaka susu te mais yo banda bitumba ti lelo ozali okoloba nini mpona bamama oyo badémissionne batiki komba bakomasa bavi na bango personnel okoloba nini nakoloba mabe mpona bango te Francisco parce que komba eza nzela omoni cette fois tu sera tombé cette fois tu sera remonté bamama balalaki balamuka kaka parce que nakoloba mabe mpona bango te nayebi te circonstance nini oyo atindi bango peut-être batika quoi donc toza toujours ensemble mais continue la lutte continue en tout cas merci maman nayebi ke bauti mosika auti Belgique boyeki na kati ya Paris awa donc eza distance molai nyonso eza mpona mboka Congo RDC mpe bafutaka biso te sikoyo mama soit disant baélection ezoleka na 2 mois na kati ya mboka Congo RDC yo okoloba nini mpona machine ya voler oyo bamiso bazobenga machine de voter okoloba nini eza bon ndenge toyebaki biso toyebeka tokenda ta na élection mais toyei komona ke pays na biso ndenge esimbami na banguna wana so totali neti na police tokomonaka barwandais so totali partout barwandais donc bazoboma kutu bajeune élection pende ko mois passe en plus élection ngo eza avantage ya ye moko ka Shadai donc Shadai égale Kabila donc esalika passe donc eza mawa mingi mbala tolinga tosala tondima ta pour une fois après baliwa massacre de vivre peuple congolais a voté mais ils ont pas si mais pour continuer. En tout cas merci maman na sepeli
Bonsoir papa. Ouais, bonsoir Francisco. Bonsoir. Bonne santé. Ouais, santé ça bien. Tous on a rapport au Bunda pour Mboka. Donc ouais. Toi qui a pour la manifestation. Toi qui a besoin de mobiliser bandeko, tout ça qui les belé to mobiliser quitter et to moniquer surtout ça li pe le côté Mboka zalika c'est ko kende. Yango mon to qui initiative oyo ya ko senga appel à l'unité. Ya ba force union sur le peuple congolais surtout pour to cibler aussi bitumba na biso pour na luka solution l'avenir ya Mboka na biso. Voilà. Mais papa, peuple congolais to moni mokolo lelo ba telemi. Po to yebi ke biso to sana combat mais to mona ki vraiment na niveau ko bundela combat vraiment to kitaki. Mais si comme mokolo lelo vraiment force bimi sous to l'axi vraiment que combat zo kufate combat zo continue toujours. Ben yango te vérité za têtu. C'est vrai certes. Nous avons un moment où il y a un peu la prise de conscience, il y a Moutoumoko et puis il y a s'organiser. Et puis tout le monde dit que Moutoumoko a gagné à quitter. Donc Moutoumoko a un monopole, il a combattu. Et force, il y a combat et il y a unité. Unité, on est ça là, que tout ça m'a cassé. Parce que tout le monde y a un moment où qui va travailler dans le bango, tout le monde a qui efficacité à quitter. Mais tout ça qui est à Bruxelles, le 6, dans le conclave. Et conclave wana Bruxelles wana et permettre biso to sangana to bota unité à sika pe unité en wana yango et traduire le 13 wana Paris on a reçu la déclaration pe comme on a activité la mission à résistance et après nous en agenda moi on va la charger parce que la situation Mboka est très grave donc on lundi ça va manifestation à travers l'Europe et la manifestation et déboucher pour empêcher l'élection de la Congo. Donc, on boycotter l'élection, mais on empêcher. Parce que ne rien intervenir, c'est cautionner l'élection. Donc, il faut empêcher l'élection, toute situation et permettre de déstabiliser le régime. Nous avons compréhension. En fait, tu as besoin de réponse pour aider le Congo qui est de Ingeta. Merci, papa. Babi bana Congo ba tombo ki babi kanda mabe. O ba kanisa ki combat ici mais combat ici là te. Bande ko to bana ko bunda ma depuis le temps bana 2011 2012 qui siko bango to sala bango kana kata combat wa. Bonsoir papa. Bonsoir petit frère. Papa, bato bele ba lobby ke combat ici là, combat ba combattre balala. Mais le to moni sous peuple Congo la telemi to bimi bele libanda na kati ya Paris awa na Château Rouge. Okolo bana nini pona bato ba lobake combat ici là ba combattre balala. Bamiko Saki. Bonjour les Sikanyo Sobarola Nabiso. Bomiko Saki. La preuve est là. On est là tous ensemble tous allés liboké. Hein? Nengeto comme liboké, to réunir ba force. Olé que to éparpiller ma force nabiso to réunir ma force on se met ensemble très solidaires comme un plomb hein tous allés soudés pour la nini parce qu'il faut mobiliser le peuple congolais à travers le monde tous à la debout parce que ban géo les a sala que ban géo yo ce qui tonongi na bitumba oté d'ici décembre mon andeke a 5 biso to beta ibale na mutu c'est un message direct au peuple congolais. Donc il faut comprendre le message voilà. Et ça dit que to kende na ndenge ya ko ba dialogue, to kende na ndenge ya ba pour parler, to kende na ndenge ya ba élection parce que to libérer Mboka na ba élection té. Mais élection ya solo et ko ya na sima, ceux qui to bengani occupation. Radicalisation totale, tous azimuts. To benga na bango. Et ça la rupture moko totale. Et c'est la rupture vraiment efficace. Tout comme un système. Parce que le système est même la balkanisation. Le système est même pour et comme les Rwandais. Les Rwandais sont Érythrée, na Soudan. Mboka na bango ni Rwanda, ni Ouganda, ni le Congo. Mais ils sont très malins, miyibi. Bayibi Rwanda et comme il y a tout, Bayibi Ouganda et comme il y a tout, Balingba Mekana Tanzanie est simbité, alors grosse prise na bango c'est le Congo. Yango on a ce qui bise peuple congolais to télémité. Boye ba que Congo est okende. Il est grand temps, c'est le moment où jamais to téléma. L'élection, bon compter même pas na l'élection. Problème na biso ezali sikoyo. To bima, ato fani na kata ndaku liwa egolanda yo. Hein? Guilhem Osengo azali wana azako filmer to la lobi kaka ke
mutu ata obomami na ndako mula makasi eye ekoki koboma yo catastrophe naturelle obomani na ndako malaria ekoboma yo obomani na ndako nzala ekoboma yo donc il faut mobimela libanda o défendre ba valeur na yo ba valeur sociologique na yo ba valeur ya patriotique attaque patriote. Voilà, c'est très important. Tobima, ce qui est 5, parmi Tobima. Et Zalika a été là, Moutounyo doit être un acteur. Dans Makamba Congo, dans Minitoyo, il faut devenir un acteur. Et non un spectateur. Monsieur Wazo Tambola, CLC Soka Beng Batwa Bima, Bozotala Batwazo Tambola Bino Teremi. Sur le thé, Tokosuka Mabe. Mais nous comptons sur vous. Nous connaissons la capacité du peuple congolais, comme il agit. Donc, on a toujours de l'espoir. La victoire sera là. Merci beaucoup. Ingeta, merci papa. Toujours dans Paris awa, Paris tu as Château Rouge awa. Bah tu vas pourquoi tu écoutes dans Château Rouge? Tu écoutes dans Château Rouge parce que la place au Sangasi, bah pays est belé Afrique. Bah tu es dans Château Rouge, bah ça va course dans Château Rouge. Il y a un peu pour passer message à la bise 50 faut écouter dans Château Rouge awa. Bonsoir papa. Bonsoir mingi na sepeli mingi ndeko pesenga possibilité à nazwama liloba pona tinda message na yebisa bandeko nyonso tout o baza kotala biso na ngonga oyo na minute oyo leo tozali samedi le 13 octobre 2018 toza awa na lieu public na Château Rouge. Message na biso ezali pona kotinda ke Congo ezomona pasi, peuple azosouffrir, peuple aza kosouffrir, peuple azomona pasi, bazonyokola biso, basi bazokufa, baza koviole, bato bazokufa, solution ezomona te, yango biso totelemi lelo awa po toyebisa bango ke élection ekozala te, toboya élection na machine à voler, tolingi élection na biso ekozala ezala élection ya normal, ezala vol te eloko moko te po tokende na élection. Soki élection eza te tokende sikoyo na soulèvement populaire, eloko eza na soulèvement populaire sans Kabila, bana badiaspora batelemi, diaspora telemi na Europe. Ah, toza na Château Rouge na kati ya Paris. Bolobaki o kombe kufi, kombe okufa te. Kombe okufa te tango Kabila aza na pouvoir. Ingeta. Bana Paris batomboki, bana Belgique, bana Hollande, bana Allemagne, bana Luxembourg, bana Suisse batomboki. Donc tozali awa tozala desio makasi, il faut kaka to récupérer mboka na biso. Tozala besoin baronde bakende. Ba pays oyo batoni na Congo babima batikela biso mboka na biso, biso moko tobongisa mboka na biso. Merci à toi Ingeta. Balobi ba jeune lelo batelemi pona mboka Congo RDC. Bonsoir ndeko. Na lobi boye. Yo ozana no jeune, tomona ba jeune ebele ya lelo. Ba komina ba okota ba internet batela ba miteka la basi. Batela ba polémique ba musicien. Mais jeune tomona oza awa na kati ya Château Rouge pona kolobela mboka Congo RDC. Okoloba nini? Bon bandeko na ngai ba nyonso ya kisenso ya disika mo amba nomo boyebi bando benga ngai tout ekota falfi. En tout cas boyebi kande na bando mobiliser bino. En tout cas, ya to bese prendre biso te, to lutter contre les Kabili. O bazo nyoko la biso toujours. O bazo faire souffrir, o bazo bomba biso tout le temps. To le baka teke yo na Kasa yo na Nord partout na Congo nyonso bazo ko bomba. Boyebi ngamone na abo na za victime ya le 19 décembre, le 19 septembre ya 2016. Bakanganga iba maltraitanga na ndenge nyonso. Soki lelo ngana za awa en tout cas laisser jamais prendre ngai que na laisser na tika souffrance oyo bandeko na bazomona en tout cas na souffrir na ndenge moko ya jeté na dictature oyo ya politique kanambe soi-disant oyo babenga que autrement dit Kabila mais nde nazamona zo se battre ndeko na nga bandeko kiseso ya tozala toujours motivé soki totiki en tout cas tokoyeba toujours ko souffrir jusqu'à bana na biso toyebi te comment ba bénéfice ni tokokotikela bango. En tout cas tozala toujours mobiliser, tozala toujours courage, to défendre toujours nation, to défendre les couleurs ya mboka na biso. Exemple ni to repesa na bana na biso bandeko oyo bana oyo mike bakobota soki lelo biso to défendre pona bana biso te. En tout cas to défendre pona couleur na biso eza bien pona biso, eza pona crédibilité et puis to telemela oyo balobi machine wana ba benga machine à voter eza machine à tricher. En tout cas ndeko to bundela mboka na biso tokoki kotikela bango jamais laisser aller parce que
trop c'est trop en tout cas. Et puis tous na posa élection na biso ezala inclusive, apaisé, transparent. En tout cas, tout le monde faut participer à l'élection na biso. Toboyi dictature na mboka na biso. Toboyi toujours ba tiweri barbare. Oyo se passer na mboka na biso toujours. Tozo bunda toujours pour la cause. Il y a démocratie na mboka na biso. En tout cas, ingeta merci. Ouais. Bomoni ba jeune ba telemi o ba kanisa ki combat ici là mais ba bosani ke ezaki système to bata meki to bana hotela banguna Kongo na musika. Bonsoir papa. Bonsoir. Papa to moni to sa na kata Château Rouge. To moni awa na moni longino déjà osana kanda donc si politique na mbazala ki alingo ko lemba la moko. Mais peuple congolais bazolanda yo okolo bani pona bana mboko bazolanda biso. Soki omoni ngabo na sana kanda makasi. Kanda ona sana ngweza kanda moko décisive. Kotala lolenge nini mboka zali komema na balkanisation. Lelo oyo na élection, toye ko comprendre que 16 millions des électeurs fictifs. 16 millions ya ba électeurs fictifs elinge ko lakisa. Ezali 16 millions ya ba électeurs oyo ba bengi ba électeurs fantômes. Ba électeurs oyo baza ko représenter ba norme te. Ba oyo baza na ba empreinte te. Lelo oyo na kati ya mboka ya Congo tozali komemama na ba élection kasi ba élection oyo ezali incertitude pourquoi pamba te ba collabo baleki ba oyo bazalaki sima na biso lelo bazo collaborer na ba Kabila lelo balobi Kabila komi autorité ba bengi nini na ba kombo oyo bango balingi lelo ba bengi na kombo nini mais kasi lelo oyo biso tokokitisa ye po ayeba ete ke mboka ya Congo tozali na kanda tozali ya kosepela te na maso tozali koleka depuis 2001 lelo oyo azali illégitime. Ça fait combien? Ça fait 17 ans oyo banda azala na pouvoir eloko moni na salite lelo balabala bongolo papa okoleka te voiture elekaka lisusu te. Quelle situation ya salite na mboka vie sociale ezali ya mabe lelo oyo biso to na mboka oyo parce que tokimi pona nini maltraitance ba persécution ba arrestation arbitraire mabe kosala na ndenge nyonso pona mboka na biso ya Congo kasi lelo Congolais fungoli misu to comprendre yango tolobi non aux élections et puis nazana mawa ya kokabola na bandeko na biso bazali na Beni lelo oyo combien de morts baki ko comprendre que ça na 87 fausses communes dans la région ya Kasai nyonso wana il y a eu des millions de personnes au bazali ko perdre bomo ina bango biso lelo to ya ko telema pona koloba ete non au massacre tozali wana pona ko telema koloba ete Kabila dégage comme si oza médiocre toza na posa na yote oza lokola virus Ebola oyo ezali koboma bato na Beni yango tolingi lisusu te tolobi non Shadari aba Mende aba Kabila na libota na ye miyibi yango liloba nazalaki nango. En tout cas merci. Voilà, on est toujours dans un direct, toujours en direct à Paris, toujours sur la marche. Bonjour. Bonjour. Papa, on vous voit aujourd'hui ici à Paris, à Château Rouge. Vous pouvez juste nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Moi, je suis parti de RCK. Raison pour laquelle nous vous appelons à être éveillés, à suivre les discours qui vont libérer véritablement l'Afrique. On pense à autre chose, mais il faut penser aussi aux multinationales. Les multinationales qui sont en train de piller tout le Congo, qui sont en train de piller, que ça fait aussi bien du coltan, que ça fait aussi bien du coltan. 35 000 femmes violées par heure. L'uranium, toutes les puissances multinationales qui sont en train de se taper ça, Arriva, machin, ils ont qualifié ce qui se passe au Congo comme étant un super génocide. Il faut dire que dans la vie, réclamer la justice. Pourquoi ce pays, on va entre le Rwanda, le petit Kivi et le grand Kivi, pourquoi on piller? Est-ce que, chers compatriotes,
peuple d'Afrique. Les gens qui sont ici, ces gens-là, c'est stop au viol. Et le viol, c'est des viols passifs. C'est des militaires qui le font. C'est des militaires qui font ces viols. Le peuple congolais qui nous suit là-bas à partir de Kinshasa, tu peux dire quoi comme les peuples congolais qui sont là-bas au Congo? Non, mais le peuple congolais, c'est à eux de réagir. Il faut réagir pour les stops au viol, pour les stops à tout. Parce que c'est pas bon. Nous, moi je suis français, d'accord. Moi j'ai des amis qui sont au Congo. Et je veux dire, ils vivent avec rien. Ok, en tout cas, merci. Bonjour. Bonjour. Papa, le toza na kati ya Paris awa, Paris na Château Rouge awa. Na moni lelo ozali awa, okoyebisa biso pourquoi oza awa mokolo lelo? Effectivement, voilà. Donc, nazali awa mpona mboka na biso. Parce que mboka na biso RDC, mais boyebi, bato nyonso baza conscient, mes compatriotes. Boyebi ke mboka, bateki yango. Bateki yango ndenge nini. Bato batrahir mboka na biso. Eza batu oyo tozalaka na bango na kobomba te na kotangela bino bakombo. Jean-Pierre Mbemba azo la déclaration, j'ai accepté l'inacceptable pour éviter les pires au peuple congolais. Qu'est-ce que cela veut dire? Même les comédiens mortels, même moi dans l'école maternelle, on comprend facilement Fazouana et Lincoln Banin a signé un accord depuis longtemps avec les pays criminels tels que le Rwanda, les Burundi, pour continuer à piller les richesses et continuer à massacrer le peuple de la RDC. C'est simple. Donc, il y a un complot international et que seule solution dans Wezali, il faut un soulèvement populaire. Et on a moni présence Tangaï, Nayao, dans le cadre de la mobilisation générale, il y a peuple congolais. Pour tout ça là, soulèvement populaire. Voilà. Tu comprends la bateau basol baké peuple pas tellement et seulement matata. Yo ko ba bango nini? Là on le baboy. Peuple azola là, peut-être à consenté. C'est vrai qu'une partie il y a peuple na biso. Bon, mais tu me suis bazar activité, mais biso toza actif. Toza belé. Biso toza conseil en boka. Toza belé. Donc, on a qui même communiquer mon corps, on a pas jeune au bazar dans le pays. C'est simple, pas côté dans la armée. Pas qu'on a tiré armes. Même un groupe de 10 pour nous la révolution et des mandataires sur 80 millions d'habitants Tozali, Tozala 60 millions, mais non. Même 50 personnes, même 100 personnes, Bakoko batailler pour l'ensemble de la population. La preuve en est que l'exécutif, ce qu'on appelle les pouvoirs exécutifs, Bazara Mingité, Bazara toujours Mouké. Donc, Tobunda, Baoyo Bazara Katikuna, so Bakoko Telema, Bazi Ba Arme, Yangona Babenga révolution, Yangona Babenga rappel soulèvement populaire. Après ça, peuple, Abarobima, Barocha Maboko. Voilà. Mais papa on a lobby boy yo tolo ba jeune ba ko tata armée ba ko ta armée ndene te ki mboka Congo RDC armée na biso comme armée rwandaise. Est-ce que ba jeune congolais wana ba ko ta armée rwandaise sous to ndengeni? Exactement, na ebi que armée na biso est dirigée par les Rwandais. Mais quand on a quatre armées, c'est vrai que les gens ont la arme Kobeta Minduki. Et puis, une fois que Kobeta Minduki, en écartant les chefs rwandais, pour notre pays. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autre solution. Dans les villes congolaises. Mais aussi, le résultat, donc il y a une seule solution, il faut que Zaminduki, donc les solutions dans le en tout cas, merci papa Tosepeli. Merci Nabana Kino sur le lundi message on de le ballon qui Bana Kini, il faut botter les matos à l'ensemble pour n'importe quel biso Congo RDC. Donc quand moi message pour soi-disant ma politicien au bassin de Mboka Congo RDC au bassin que les élections n'a pas occupé. Pourquoi pas la bangoni? En tout cas, les Bango, ce sont des collabos. Parce que Baby Jack n'a pas machine à voler, c'est-à-dire entre parenthèses, ma machine à voter, on a. Ils ont déjà triqué. Donc, élection exatée. Ramazani, Chadariwana, Azali, Burundais. Caméra, c'est un Burundais. Vous comprenez? Donc, Lélo, n'a pas politicien, pas politicien ou homme politique ou femme politique. Non, pas politicien, n'a pas politicienne. Élection est truquée d'avance. Voilà. Banakin, Bana RDC Mopimba, je vous salue. C'était l'explorateur de la SAP. Toujours na Katia Bilamba, mais
pour Namboka toujours. Ingeta. En tout cas, merci toujours à Bandeko Bazo na biso. Toujours temps musala micro de ozo watu moko awa. D'une manière générale. Je vous remercie. Voilà, bonsoir kaka toujours na Bandeko Bazo na biso. Balobi toujours toujours kana kata Paris na Château Rouge. Balobi ba mama bango bato babota biso, ba mama bango bato babomba biso na mabulu pendant 9 mois. Toujours na mama biso congolaise awa pe toujours na awa. Bonsoir maman. Oui, bonsoir papa. Maman, le leto moni awa na Paris na Château Rouge awa. Na marche oza awa. Pourquoi pourquoi ozali awa? Je voudrais l'adresser. Ouais, tozali awa pour revendiquer parce que salema na mboka na biso. Wana toye tozoloba pona mababa élection. Olingi te ba élection ezala modèle oyo président na biso azolinga ezalela. Nous sommes ici ba élection ezala démocratique, égale, transparente, libre, apaisée, inclusive même. Na modèle azosalela yango wana ya machine à voler wana tolingi te. Na modèle wana toboyi mboka na biso ke akokufa. Ça fait 18 ans qu'il est au pouvoir, il ne fait rien, donc nous ne pas de lui, il a quitté le pouvoir. Nous sommes là parce que nos parents... Maman, machine à voter, machine à voler. Pourquoi ça une machine à voler? Une machine à voler parce que il y a une tricherie. Nulle part ailleurs dans le monde, la machine, pourquoi nous tous saler la yango? Il y a une machine à voler parce qu'avec ces machines-là, nous allons toujours tricher. On finit toujours par faire passer. Pour se battre pour l'indépendance. Merci maman. Quand tu vois un message na bana kino bazo lando baza kata kisasa. O ba misusu ba lembi, o ba misusu bazo bunga, okolo bana bango nini, moi message. Na bana kino oyo ba lembi to peso pesa bango force, ba telema, to kunda elongo pona mboka. Bonga na biso il faut échanger de ko continuer ko umela bongo tene esclavage na bongo mboka na biso bongo un Rwandais ko monela biso. Na ba oyo ba lembi bazo makasta ba ba kipa kama kambo te, bo telema to boto sangisa baboko, boto longa elongo. Merci maman. Maman, namoni na Château Rouge. Est-ce que eko soma bakuanga to eko soma basafu? Na eko soma basafu te na yepo na mboka. Yepo na mboka? Na yepo na mboka, na eko telema pona ko sensibiliser peuple congolais, to eko sensibiliser peuple congolais na makambo eza koleka na Congo. Bandeko. Ngana yesu tuko luka ba mama na ba jeune, ba mama congolaise. Bandeko na nga ba mama congolaise. Bozali wapi bandeko? Botala ne toza mingi penza te. Parce que boye te ba mama congolaise. Tala misusu bazo le kabiso na kwa bazo kima. On dirait bazo kima, on dirait to abandoki. Pona makambo ya Congo. Congo ezali ko kufa eza occupé. Ba Rwandais na ba multinational. Ba kangi Congo en occupation. Bozali wa ba mama boya. Kolia fufu kolia semoun kozana pousse poulet na ndaku. Ezali vite. Vie ezali mboka na yo fo ya na Congo mboka na yo. Tozali lelo awa pona ko sensibiliser peuple congolais, na peuple français, na ba peuple africain mususu. Ke boye ba ke Congo ezali occupé boya ingeta. Osapena ba mama congolaise bomoni ba vwe basi baza awa, batiki ba pali na bango batiki banda kuna bango donc ba ye apo na mboka Congo RDC. Balobi pona makamba Congo na ba mama ba rolata Sokoto. Tomoni ba mama va balati Sokoto awa. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Maman tomonio awa na kati ya Paris awa. Na kati ya marche oza awa na Château Rouge. Okolo ba nini pona peuple congolais bazolanda awa et oye awa pona nini? Toyaki apona koyebisa Kabila. Tango ya ekokisa akende article 64 akende na batu na ye nyonso na mashini na bango avole bakende tolembi tolingi lisusu te akende na mboka atika mboka na biso eloko nini yango esila te donc akende na batu na ye na olive mwasi na ya ndoki ya moyibi bango nyonso tu bakende ingeta. Merci maman. Je vais vous dire, mes très chers frères et sœurs. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Maman tomoni awa na Château Rouge lati Sokoto na pona nini? Lingo kende guerre to ndenge nini? Na lati Sokoto pona ko bunda etumba awa na kati ya France. Koloba pe na ba conseil ya Union européenne ke tolingi Kabila te. Kabila akende na ye. Tolingi makambo élection te. Malheureusement, akende na ye, nous n'avons plus assez abomi mingi. Appuyé mingi akende na ye na malembe. Yango ne tolati Sokoto poto ba ke bitumba Congo. Etali biso nyonso. Bitumba Congo. Etali bana Congo nyonso bana mboko pe ba ko baza na Congo. Yango ne raison na biso ko yela awa. Mais maman tomoni yo mona mwasi olati Sokoto. Mais ezana mibali
mususu ba congolais oyo bango bazokende na bango bazolala toujours ponga ba bébé eteki yo mama olamuki olati sokoto siko pona mibali o balali ona balati sokoto te okolo bala bango nini nalobi na bango batata batelema eza mawa mingi biso ba mama totelemi c'est parce que ba violer biso mingi basali biso mabe mingi batata botelema boya botika kofana na bandaku toye na poto ozowela bilenge ya poto ebongo bandeko bazokufa na kongo kuna baza bandeko na bino te ngai nazobana batata batelema bandeko baza na poto botelema boya na komba tobunda elongo na bino tobunda bitumba oyo elongo tokolonga vene totya maboko na kati ya pate tobunda bitumba oyo mpe tokolonga na biso kabila kokende so tolobi totelema biso nyonso. Ingeta, merci maman. Ingeta. Merci. Lobi combat ekokufaka jamais, combat ekolalaka jamais. Tosape na ba jeune oyo tozala bango awa, oyo tosala ba événement munene na ba concert ya ba kolabora na mususu ya ba héritier na makambo ebele tosala ba événement. Tozana awa. Bonsoir. Ouais, bonsoir Francisco plus que Bolingo. Papa lelo tomoni awa na kati ya Château Rouge awa na kati ya Paris. Après ba moment ebele c'est vrai que tokuta na kasusu ke vraiment ndeti tokutani mukola lelo. Mais lelo vraiment eloko so le kati na Paris awa et là déjà que combat ezali combat ekufa te. Moi message nanu oyo kolo papa batu oyo bakanisa soit disant que combat esila okolo bana bango nini. Message na kolo bezali ke na batu nyonso bano kanisa ke combat to résistance ici là bilongo ba moni lelo ba comprendre que tozongeli kutu force ndenge za na 2011 2012. J'espère que to passer temps pour y discussion ba dispute entre nous o ezali normal que ça ba vandi matata ezanga raté et tant que tu comprendre que le plus grand dénominateur commun c'est le Congo yango to su ba ekona biso to tiango à côté to si kibongai to ti à côté to tie Congo liboso yango moni to sangani biso nyonso batu tout bilongo nyonso des plateformes confondues to sangani lelo pour nako kozongisa komba ndenge zalaka liboso. J'espère que vous avez Belgique, il y a Angleterre, il y a Luxembourg, il y a France, il y a partout des plateformes différentes. Bisoto Sangani, Pona Congo, et force il y a combat et zongi comme avant. Voilà. Bato bakanisa ki combat ici là, bato bakanisa ba combattre ba kufa ou basila. Mais ba bosani ki ba combattre zalaki to batamaki na molili, siko to bimi sikoyo. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Papa lelo tomoni yo awa toza na Château Rouge na kati ya Paris awa. Tomoni yo grand boss boye. Mais lelo otiki ndaku lo otiki bana na mwasi oye awa na kati ya Château Rouge. Pona nino nano oye na kati ya Château Rouge. Merci pour la question na ngai bana na basi baza na Congo. Soki naza awa na cause ya occupation o mboka na biso na ba Rwanda. Soki awa avec les faux opposants. Congo Kinshasa par les Rwandais. Kabla c'est un Rwandais. Tout le monde le connaît. Tony le mboka na biso sur na mboka na biso moko. Biko ba milita auto undi c'est a kanisa biso a tiga biso a nyokola biso et to za chasse awa. Tant to ya photo boule ba ndeko ba za kuna. Mboka na biso n'a jamais occupé na ba Rwandais. Kabla c'est un Rwandais, tout le monde confirme. Voilà comment on peut changer le Congo. Donc tout ça na posa mboka na biso na mboka ba Congolais. Yango to so lutter pour que ils viennent de nommer à l'OIF biso moko to diriger mboka na biso. To un pays comme Rwanda, il n'a pas même un province. Le comment ko diriger mboka na biso. Yango to so bundela. Nomination, nous le savons tous. Instauration de l'état de droit et démocratique au Rwanda. Tant qu'instauration de l'état de droit et de la démocratie n'oubliez pas que le 26 mai dernier, toujours un combat. Kagame akanisa iso ko to keli ba combat za na kata Congo. Libana photo bunda na kata Congo. Justement, des enjeux premier président IDPS comme Liliaou. Ando bunda libana qui se font sur le et puis sol to zo bunda ko kezo na maboko na biso. Et ba on va continuer ba chata. Bazo te kamoko na maboko mupaya pour l'intérêt personnel ya libumoye na famille na mwasi na bana. À monsieur Emmanuel Macron. Yango biso sikoyo to zo bundela mboka iso na maboko na biso. Donc il faut to lutter. Les autres France za boy. Ezana ba doit bimisa ba kufa pour la France. Et les mêmes biso to bundela ezana ba 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 kufa pour na mboka wana. Sali avec un président peut-être ba kufa pour na mboka wana. Pour la lutte mboka. En tout cas merci papa to yoki message na yo. Mais sikoyo bango pe baza kuna il faut ba bundela. Soka ko boma aussi ça 80 millions.
il faut akende Ok, merci. ayaki na bot ya bambula moto aye na bot ya bambula na Congo après quelque temps akomi milliardaire et tout le Congolais botale boye tokobundisa jusqu'à donc tokobundisa ntina suka ye moma kobunda yango po tokekipe mboka na biso eza mboka na biso. En tout cas, merci. Ouais. Voilà, merci toujours à Bandeko Bazola Nabiso. Bonsoir, bonjour pour ceux qui nous regardent le matin. Donc nous sommes en direct des images de Francisco plus que Bolingo. Je répète, Francisco plus que Bolingo. Sans lui, il n'y a pas d'image. Alors pour tous vos anniversaires, vos mariages, n'importe quel type de cérémonie, n'hésitez pas à contacter Francisco plus que Bolingo. Il est là pour vous, vos images et tous vos anniversaires, vos cérémonies. Il est là pour vous. Appelez-le, meilleur caméraman du Congo. Merci. L'international Francisco plus que Bolingo, #1 toujours. Si vous voulez de la qualité, vous voulez des bonnes photos, n'hésitez surtout pas pour vos publicités, vos interviews, vos fêtes. Contactez le #1 Francisco plus que Bolingo international. Le plus regardé en France, en Europe et partout dans le monde. Francisco plus que Bolingo toujours. Francisco Bolingo, site oyo donc eko kanga masolo et puis ekangi de masolo takanga moko iko dana bimi na site yango. Donc c'est que makambo ya kitoko. Bana kini bana poto bana Belgique bana Paris. Site aka moko Francisco plus que Bolingo, Francisco plus que Bolingo. Total ango. Roi David l'homme qui a tué Goliath, mais c'est tout pas bras. En tout cas, merci vraiment la Francis plus que Bolingo. Soki olingi ba image Francisco Bolingo, olingi omona ba image kitoko he Francisco plus que Bolingo, otozwa etomona Francisco plus que Bolingo.